Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Douleur eleki mingi pasi eleki tellement makasi tumuninga mwana na ye awa donc naokoka te pasi donc naomwaka ndeti naloba kaka po nalobaka mpo nalongola eloko wana na motu na ngai nalongola eloko wana na motu na ngai c'est calmer loba expliquer boyeleka na ndako mobala mama aforce akobima na ngai namwanga naoki kotila mai na dushe moto alandinga mbala moko aforcenga abimi na nga donc aviole ngai eza kobima te maforcenga aviole ngai aviole kana kati ya douche aviole nga kana kati ya douche nagangi ata kutu mpo balabala makelela miziki moye motu ayoka eza te alobaki ka so tozo mama baki soki tokontinue kaka komenase mobali ne bakosala biso mpe mabe mibale batikala na bango basala biso mabe mama nini deja sala bana mambo wana bambote ebele baboni na biso ya Info 16 au bolandaka émission na bino sans frontières na rubrique nango ya histoire vraie. En tout cas, merci beaucoup na bino batu bolingaka kotala biso et on aime ça bino beau s'abonner massivement na Info 16 bozala jamais déçu. Là j'ai dit merci na yemo nzambe ndenge abateli biso to moni 2021 oyo et puis je dis aussi merci na babonné na biso oyo pe ba coach 2021 nzamba continue toujours ko bomba. En tout cas, ba bonjour, ba bonsoir et dépend kana RO bino bokolanda magi bokongo mwana mongo de la presse. Là j'ai dit aussi merci na équipe technique mobimba ya Info 16. Là, je vois mon boss Yemoko 16 mm, tonton Mounga, papa na Kevin, Mobala Sérieux. Je dis merci na Bakuna Sebastien, Magui Bokungu, de loin ou de prime. Là, je vois Benito Tokologie, la française. Je vois mon vieux Bob Kizion depuis Paris. Et pourquoi pas mon vieux relation de Mazob depuis Paris, en tout cas, rubrique Nabino. Il y a histoire vraie nazana leki mwana petite sœur oyo aki vraiment ko lukanga a lelo pona amekampe ko yibsanga problème o azana ngo azaki d'accord que elle est devant la caméra pour alembi azana besoin il y a des sungi na bino ba conseil na ba idée pour biso beto za ka limiter na bino ndeto kendanga un peu moi likolo. En tout cas merci beaucoup les wana les grands caméramen ameka un peu ko fungola biso pona yamba ndeko na biso oyo auti koya epananga lelo ana tango nazoki appel ne depuis lobby on a bengsaki cameraman aya yemoko aloba liboso ya caméra ya Info 16. Bonjour. On met un peu plus côté la caméra et puis on s'est présenté comme on a ni relater puis histoire na yo raison ni o mieux awa na chaîne na biso Info 16 surtout pas nanga mongo de la presse. Comment on a Lydia nani? Lydia Mailanda mais quand un peu ko loba moi ma caspo na est-ce qu'il y a moyen au soit aussi mbango aussi mais parce que dans mon exactement on a si peut-être son pe bana vraiment ko kotate au PCP na kombo na bien aux autres la caméra et ça bien. Lydia Mailanda. Problème ni les mieux à la chaîne d'habitude Info 16. Maman, problème est pena et belé. Le problème est l'équipe. Tous allons na maman na ndako. Na l'équipe à moi aussi. Papa banda kinda voyage, papa ya dans suite que tu es banate. Donc papa na bino de pas kinda voyage. Aza mbokani. Aza na Angola suite que tu es banate. Ba de pas kinda Angola. De pas kinda Angola. Natangi 6e na mbonga mama ya pasi. Leki na ngaza 5e.
nasisi kaka ne oyo na mama tekaka mama pa tekaka bilo mo ya butu ateka banini atekaka ba poisson kotumba basoso bakwisi donc bon modon minyoko kaka minyoko mama zoe moi mama zoe ki mobali azwe mobali ne ya jeune garçon ba jeune garçon kaka no ba jeune garçon kaka jeune mama kozozi mobali ana pe yina ndako tozala na mobali on pe na ndako mbala ngo ayena ndako wa mama na bino ayena ndako futela o mama bino zo futela parce que papa na bino ça fait combien d'années en Angola 4 ans ça fait 4 ans mais bon sur la rapena yepe et to solo la raté to benga na raté et le côté donc suite côté yeba na raté bon famille na famille famille za musika makasi musika yolo musika pena donc ni naza boye naza na passe na douleur donc na okoka kututi douleur eleki mingi passe eleki tellement makasi tumuninga mwana na ye awa donc na okoka te passe donc na mo randiti na loba kaka po donc na loba kaka po na longolelo kwana na mutu na ngai na longolelo kwana na mutu na ngai c'est calmer loba expliquer ni les oleka et puis to meka mpe ko bandini to ko sala mboele kana ndako mobala mama a force ko bimana ngai to liboso kutu a violanga a forçanga na azaki na butu a wuti biwita utana mama pete mazaki koteka na butu a wuti biwita utana koti na ndako amoninga na leki na ngato lali na kiti tozaki ota TV pongi zibiso peka to lali na kiti a bouger na likolo na muka buyi ngabi papa problème ni o telema ke tira mai na sokola na telema ke tira mai ya sokola ona mobala mama zali banda azoteka ka pes bovanda mama teka musika te dans balabala kaka na prince balabala na makada mama oteka oyo ezole kana ndako mama yebiti tema zala dena ba jama be na bouger petite sœur na yebisi te ke ko yebisa mama aya na ndako petite sœur na ngate mepe ya aza so mutu monso ndeni pongi te mepe leka ki mwana mingi alali na ye nake koti le mai na douche na monga na oke koti na mai na douche mutalandi nga mbala moko afoxenga biminanga dans a violenga iza ko meti ma forxenga violenga violer kana kacha douche a violenga kana kacha douche gangi dans gangi atakutu po balabala makele la musique moi mutu ayoka ezati a forxenga ya biminanga na bimil bana dans olela na donc et ça c'est calmer vraiment en tout cas fidèle c'est un autre beau comprendre émotion nae mamba boye tozora so mdaye ko luka biso to linga catholique sia pour na bino moko bomona qu'est-ce qui se passe l'habité est-ce que les amis tendent to sur la boto benga pata maman na téléphone à rejoindre awa to benga maman mobali na linga te batu bayeba Comment viola ko bongo tonga bisi mama réponse les akini mama donc mama alingati mutalo bana mobali na ye alingati anzima ngati n'explique ba camarade na ye aloba yeka mobali na ye bana te ba azoko c'est la mobali na makambo yinga kaka te yeka mobali na ye yazala contre mobali donc yazala donc par azwaka par mobali na ye donc ya mwana taleta mwana liboso azwaka ngoko tutate mais mama mwana liboso mwana liboso mama otala ta ko konyo comme awomona ta ko passe to mona te awomona ta passe to wuti na muti mais mama za par mobali na ye non mama isanga pina passe makasi so mama nyoso kongo bazala boy mama biso mama bosala ngani ba mama bandimela bana na bango sko tanga sala ka bongo sko lelo ni l'équipe okimela awa puisque mama ndima ki to vansa ki pa ba bandeka mama to uluke po ki attend la police ou bien ndengeni na kenda dena la police déjà na expliquer bango ba yebisi nga soki bandela mi lisusu wana ndeko ko yebisa biso photo kanga mama na bino po mama bino zo ndimelo te koma fondimela yo za mwana ye c'est que likamweza grave ezoleka fondimela yo nde bayebisanga ke soki bandela mi
kende oya kobenga bongo oya kobenga biso siko oye awa mama ne leka ebandelami lisusu mama ebandelami lisusu azo forcer nga kaka donc lobi tovai na mama na ndako na esi mama nalingi te naza mwana liboso il faut konzimela ngai nga kokosa o te apesi mpenza mobali na yo nakoki kokosa o te tobandi oyebi nga banda bomwana nanga deja nakosa o te likambo nyonso elekela nga nayebisaka mpo niteka ya mobali nondi yo te pardon yo okreaka bamakambo mama nakreye likambo nakreyeli motu mosusu te me nakreyeli papa maman peut-être aondima te pata azomonaka yo tema papa ya bino akenda apparemment net tem ta mosusu azomona kolinga mobali na ye te akoma koparvenir kofinga ngai bino mpo papa bino abwaka bino papa bino banda sundola bino bokosepela te mpo bomoni papa bokoma na papa mama so ezaki papa na ngai so ezaki ya mai na ngai mailanda na nga me mambo akosala ngo te aotikala akosala ngo te mais tellement ça tata mobokoli yango wana opermettre ça bamakambo wana yo oyeba mambo eleka te mama yo te kaka na butu yo te kaka yo ozala na ndako te yo te kaka moyo oyeba mambo eleka petite sœur na nga loba alenge kwa te bino bana mabe bolingaka mobali na ngai te bozaka na posa botikala na ndako mobali yango asala bino nini oya malonga mama ya bino azoluka abana mpe kocouvrir mobali na ye po mobali ni est ce que ozotanga ou bien to ndenge nini baza na 6e classe non nakoti ta pa même université donc depuis otoza diplôme d'état non kuta tate ata kuta inscription apamba non kuna kisalisa tate ta inscription apamba ezolobela ta mama eloko te non bana na ndotini mama ozoloba nini mais bazoviole yo azolinga yo loba te bazoviole yo azopesa yo moko confiance te université mpe papa azokotisa te kona miniso posala motema no eza nini mpona moni oye awa nakoki kozwa otembele te mpo soki tosisi awa nga mona olinga mpe na meka kokende ti epa na bino tomeka mpe koluka mpe mama toyeba soki nini so mpe mama ozala d'accord toyamba ye ameka mpe koexplike biso tolinga tovandisa yo na mama tomeka mpe koyoka nanu mama soki problème ya mama eza nini epuis eza nini mpo na miniti oye a petite soeur na yo nayebi te ozobangela mpe petite soeur na yo te mpo nakimi kutu ndako natiki petite soeur na naobangela mpe na petite soeur nanga po yepa aza jeune fille akoli déjà yo oza na age nini nga 20 ans déjà 18 ans donc nazobangela mpe petite heure na ngai donc nde nakimi kokima nabwaki kamai na esika plamedi nazoya naumela te naoya po déjà natala déjà émission na bino déjà nde nazwaki numéro na bino nde nabaki nabenga bino nde lobi omonaki apele na lobi nabengaki bino nayebisa bino te lobi na ntongo na oya nde yango naoloba donc naza posa lisungi mama bosunga ngai so botiki nga mwana bino boye nakomela te poison nakufa na nga komela poison te nakufa na nga mpo mama atikala na mobali na ye parceke mpasi esala nga leki na ngai nalingaka leki na nga mpena tellement trop donc en tout cas ça fait mal vraiment leki na ye mposa na yo ezaki basunga yo siko leki na yo nayebi te kuna ndenge atikali donc leki na anda atikala na ye mpe adeplace na biso eke evanda mpe bakamara noyinda aza na ndako mama nde mpe akendaki wenze akosala mpe loya mabe mpe na nsima boye mpo aza motu moko boye awa motu moko asala ndeka bana baninga mabe nayeseki akende donc mama nalembi alobaki ka so mama baki soki tokontinue kaka komenase mobali ne bakosala biso mpe mabe mibale batikala na bango basala biso mama nini déjà sala bana mambo wana se mobali yango mpesaka aseki akanga mama ebebi na kisi seki asala yango déjà akoloba na mama boye eloko aloba na mama yango kaka etikala azodomine mama makambo nyonso yango kaka etikala mai eza na ndako toke koluka mai koluka mai ezaleli déjà koniokola biso mama mona nyonso na normal tolia biloko ya ndako wana ekozala mpe na mokomiso akotila biso mpe loya mabie
biatili biso pe volume à violer biso akosa biso pe mabe ko da aza déjà mutu mabe akopa boma pe na kocha pe poison boma pe biso non avant ko dia tele biso poison na modèle na don na komiti ata poison na kufa na ngai te même pas na lembi mobala mama na lembi mama no tavanisa biso conseiller biso te na lembi mama zalaka likolo flamme ndako ko ekota donc poto ndako tozala suna kimia te tozala suna kimia te ndako mobala mama akomi ko parvenir ko finga na papa na biso na misu na biso finga mama zo ba te lote donc ngapa na ndi naza boy na lembi na nazaki na posa na tanga na mona ba problème sur problème otanga ndi na micho sani nazaki na posa na tanga otanga ndenge nini bando silisa classe otanga ndenge nini otapeli ki ok 6e otanga ndenge nini leki pe a passé pe 6e pas présenté 6e yepe na passé 5 bona bandi pe kotanga na bandi classe te d'accord bana mama baki na janvier yango banda tondozi inscription te lo monté mais bana de ba 6e mais c'est ba zonga déjà ti lo côté na ba classe pe ndenge ti sus ko kangama siko na minute bon ndenge ozote kapate lo moté msoza ngata moi 100 francs te bo moi c'est ko vanda pe matina bi lisungu donc bosunga ngapena so ba sungo za bena jo sa net nini oyo ibi osa yo sali option nini nga selo test sali test hôtesse d'accueil hein? Donc pour servir et tout. Maintenant à part wana soki il faut qu'il y ait une université ou qu'il y ait un centre de formation à ta centre de formation à ta université ils ont problème ti so opportunité mon année moi centre de formation au continue kaka mayele na yo ba place ba formation pe ils vraiment ébélé. En tout cas, beau s'abonner à Info 16, en tout cas, beau s'abonner massivement à Info 16. Aux histoires vraies, na tuna question ba koko au ça elongné mosaïque ba ki non ba ça mosaïque té à les cabo par exemple besoin ya lisungi na bino. Ce que ozonga ndaku bien comment ben accompagner na ndaku ou bien ndenge ni ponga na ko garder na no boité. Non, tu es obligé photo que na dossier malembe faut les lo kaka na mona tant ces missions na kende tipa na bino na mona pa na bino so na moni pa na bino et puis na sali programme na loki mama na yo na yambi mama na yo na mekampe ko yeba problème nini oyo zo sala ki ye aboya ko nzimela mo animo ko aboti anzimela ka mobali quelque chose ma omne zo leka. En tout cas merci beaucoup na ebité mot de la fin na yo so qui ezani ni po tala kaka ozunga pa pied levé to ke piko sa ba émission place mususu na ebité ni ko lo bana bato ba Holanda yo bato ba Holanda baze belé ba papa baza ba mama baza ba maman ba ipasa ko bota baza wana na mona Lissi Salai depuis Autriche wana moni Julie la Colombe depuis Autriche pourquoi pas Nancy Mbo la valable depuis Paris na habité mot de la fin na yo le grand même capé ko ben ba mot de la fin na puis vraiment te ba ko chiter puis dans la solution auto ko lo na ko kiko lo ba naza posa lisungi na bino makasi ba mama na nga ba papa na nga bosunga na mwana bino nana posa na tanga classe nana posa na silisa classe lo ipena koma mutu loko abino ba mama na nga ba papa na nga nazo nyokoma nazo souffrir mobala mama na nga zo nyokola ngai azo maltraiter ngai mama na nga moko même azo maltraiter ngai azo nyokola nga yango wana nazaki na posa lo nazaki na posa na baka yango wana bosunga nga pena bosunga ngai bosalisa ngai pena bopesanga ta ba conseil ndeni na ko vandela ndeni to ko zalela na petite sœur na naza pe na posa lisungi na bino naza posa ba conseil na bino merci vraiment ilo nazaki na ka posa na lo bayangwana douleur eleki mingi parce eleki tellement makasi tout moninga mwana na ye awa donc na ko ka te passe donc no mo randit na lo bakaka po
donc na lobaka mpona longola eloko wana na motu na ngai na longola eloko wana na motu na ngai c'est calmer loba expliquer boyeleka na ndako mobala mama aforsa kobima na ngai na monga na okekoti na motu mai na dushe moto alandi nga mbala moko aforse nga abimi na nga donc aviole ngai eza kobima te maforse nga aviole ngai aviole ka na kati ya douche nagangi donc nagangi ata kutu mpo balabala makelela miziki mwaye motu ayoka eza te alobaki ka so tozo mama baki soki tokontinue ka komenase mobali ne bakosala biso mpe mabe mibale batikala na bango basala biso mabe mama nini déjà sala bana mambo wana. Notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais un Mila, Bazapoka, Tesa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,